Bonjour mes amis, mes frères et sœurs congolais de la RDC. Nazoye bate ifuna loba lokota nini na monoko nini po yo oyeba ki politicien lingaka yo te. Bozo zela nini po comprendre que ba politicien congolais bazo se jouer na biso population. Ba intérêt na bango est plus important que ba intérêt na biso peuple. Bozo comprendre que et comme depuis Maréchal Mobutu, un club d'amis, mes frères et sœurs, le même cause ne peut produire que les mêmes effets. Nous, population, on doit faire bloc. Bon, on a un piège, il y a un parti politique. Le parti politique est devenu comme les églises du réveil. Ils ont intérêt à ma famille. S'il te plaît. Tout a intérêt à la nation. Tout ça, la famille, mon Congo. Mon frère, ma soeur, arrête d'être utilisé dans le parti politique parce que ça va que aux intérêts de vos leaders politiques là. Olinga te MPR zaka Mobutu akufi MPR kei. Olinga te palu zaka ya kizenga kufi bozo kangote. Ba ifei, ba PDC. Olinga te PPRD ya Kabila, MLC ya Bemba, FDC ya nani Bahati, IDPZ ya Tshisekedi. Mais nini yo eza pona yo peuple, eza ka Congo. Congo ndeze ya biso, vrai bien na yo nangeza Congo. Mon frère, toko mako juger ba politicien na misala na bango, basala kana mbongo ya Congo. Eza mbongo ya batata na bango te, ya ba mama na bango te. Baza ko saka na yo ozobeta maboko, ozoyemba moza pauvre, oza malheureux. Soko beile loza na hôpital te. Yo zobeta maboko zoyemba soki shikata soki béton soki seko soko beile loza na mbongo wa hôpital ti so kufi lelo ba kundelo wa saki ndeko nanga fungola misu tika ko beta maboko pa ba miyibi obaza ko yiba yo. Congo égale congolais, congolais égale Congo. Sosola ndeko pezwa maele. Merci.